Je vous adore. Vous aurez toute ma vie et ma considération. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui Mamassi sur scène pour vous. Mamassi. Ah, il t'a la sapate, Mamassi. Est-ce que ça va? On va le faire à la carte. Vous voulez quelle chanson pour débuter? Moi je voulais que vous fassiez confiance, 2, 3 chansons et puis on se dit à la carte, ok? Merci. Mamenga la kisenga komako inga bandala nditi dimanche mposo mobimba mopiato mamenga pe kisenga tika koenga mamenga pe kisenga tika koenga bandala nditi dimanche mposo mobimba mopiato ya moi les cas na réseaux sociaux. Un jour je vous avais dit on a qui conseille à Grand Hôtel. Je vous avais dit, wana moto penzama donc polémique. Mais quand je suis arrivé là-bas, na qui salle la bino émission na loba ki boye. Croyez-moi Kofi est aimé. Parce que concert il y a Grand Hôtel, il fallait que ça la vide. Et pourtant ça la tout plein à craquer. Ba o baya que ça banane. Qui na conso baza banane. Et c'est le comment que tout le monde n'a pas ça. Alors le Brazzavillois, je vous dis merci. Ba ministre, ba député, ba sénateur, ba sénatrice, ba généraux, ba colonel, ba capitaine. Non, c'était conso VIP. Ouloulou, wala, tu ne. Donc, Ezaki na place, c'était que non. Ouloulou, wala, coach le colonaye place wanate. Parce que Ezaki consort VIP. Bon, Narolobaloa ba misusute. Narolobaloa misusute. Mais, yana mutumoro ebisanga ke baluka na bango makamuna ndulemane te. Mutumoro ebisanga ke baluka makamuna ndulemane te. Pondulamane, a aussi li sarando na yo na rachanduli. Nature entre parenthèses. Bon, ben, on a moi yo Didi Stone. Didi Stone, il y a le bate que soki biso, ba panzi sango, to ba fan. Il y a les grammes au pao to ya mamasi, to lo belara mamasi, to lo belara les grammes au pao. To banga yo te Didi Stone to bangote. Yo vraiment faut na yela yo mobimba omoni ndenge na banda oyela yo no yela yo une fille on a katina yaza na ba personnalité ou une fille on a katina ekibomotezo ganga une fille oza bien éduquée peu importe millier ezala na millier ba musicien ezala na millier nini éducation de bas d'abord ko ganga pona wa bazoloba c'est Kofi moi je m'en fous. Kofi Moutoua BBC, Kofi Moutoua Saliboye, on s'en fout. Mais la fille a déjà grandi. Bientôt, peut-être, elle sera une maman. J'aimerais que Boya Bo critiquer dans le concert à Brazza. Parce que Bobé Télévision du solo, il y a boycottage pro. Na kolinga boya beta mais boko beta te parce que vous avez compris, vous avez les images parce que bureau de nabino ezala kiwana mais moyen gogo ça ezate pourquoi vidéo golagi ça bana mon pa bango mo bazala kiwana na vidéo oye na gauche toye na droite. Mama wa Taifa, Jika TV.
Yasika eye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo ebongaka te makolo na yo ebongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino, MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika ye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute nde tozolo ba boy ba rivage koti na Kinshasa. En tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème asa makolo et koma noir et koma mwindo koma na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos ya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu. Beaucoup na ba Kofiette na ba Kofifil tout ya monde entier wana naza komona mokonzi inspecteur l'homme invisible sans oublier la grande dame la femme à la va oui, Pézara Mitema te belé, la diva. Je te salue ma chérie là où tu es. En tout cas, je dis encore bonjour. Bonjour à Jesus Globe. Si j'ai prononcé bien le nom, si j'ai massacré votre nom, Jesus Globe, veuillez de m'excuser. Merci beaucoup encore une fois à Méli Melo. Merci encore, bonjour et bonsoir à Maria Kitoko. Merci encore une fois, si j'ai oublié, à tout le monde. Et merci à mon directeur. Eddie Diora, directeur ya quartier latin. En tout cas, mon boss Ingetanayo, ensemble na orchestre Mobimba ya quartier latin, kobanda na ye moko le grand mopa obongo la reine des reines, Mama Si na pesi lisusu bambote ebele. Merci beaucoup na balandi tout ba étoile ya Jika na pesi bino bambote mingi. J'espère bien que vous avez bien gapé na bien. En tout cas, vous êtes beaucoup. Vraiment ceux qui n'ont lu na bando pesa bino ba mabanga bino moko bo ba émission na ngabo sepila nango lisuti. Bo sepila nango te eza na branche moko na osala dédicace mabanga naza toujours na live naza na liste ya bat o basutenanga inukuma pona ko dédicace bango peut-être na bando sala ngo chaque dimanche na sala programme pona sepelisa bato bazaka toujours ensemble elongo nanga. Merci beaucoup mes étoiles, les Kofifi et les Kofiettes, vous étiez là, c'est vous, grâce à vous que on était parti à Brazzaville. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Merci infiniment. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous, on est parti à Brazzaville. Alors, tu as na Brazzaville, poto kende ko mona o balobaka ki mona meso, ndenge balobaki keno kuna boycott ezali. Et le mokote esalema, conseil mokote esalema. Donc, et le côté est Salema na Brazzaville. On a fait ça briefing. Il y a un Salema qui na Brazzaville, lobby na Zalaki en direct et longo na bana membre. Bako Fifi, le na bako Fiette, tout le monde entier, to Zalaki na bango en direct. Vous avez vu, vous avez écouté ce que j'avais dit. Alors, na linga que ba étoile ya Jika TV News, bango pe basanini, ba yoka en personne parce que ngamoko, Jika le maire des nations, naza koloba. Alors, vous avez vu, moi aussi j'étais parti, on m'avait délégué. On m'avait délégué. Abi Jika kene kota la boycott na miss. Yomo kene ko constater. Na lobi bien,
constater boycott. Boycott. Le nom là me fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer. Babijika kene kota la boycott na miss. Parce qu'on sait bien que il y a les gens corrompus. On sait bien que il y a les gens qui travaillent pour les gens. Il y a les gens qui ne font pas leur boulot très bien. Alors Jika, Kende, moi aussi j'ai dit, oh, je suis disponible et je vais aller. Tokat sarate tokatis. Tango na oko magana braza boy. Tango na oko magana braza boy. Fabrice mando ko chela ga image wana. Tango na oko kitaka na beach na bango. Nako bimaka na beach boy. Donc ngana beach to pesa ninga mkongo na otala boy. Panneau publicitaire ya monene. Mopa o mokonzi. Mopa o mokonzi. Panneau publicitaire oyo rapena que non et outi koto ti koto et ya manga. Bienvenue Jika. Est-ce que tu as vu mon pao? Ah, j'ai dit bon, je ne peux pas laisser ça comme ça hein. Zéro nos téléphone anga. J'ai demandé est-ce que pas na bino ko filmer abi non non non. Soko filmer qui na kati nde mabe. Mais le quoi to bimi li banda bo problème exact. J'ai commencé par là. Na matina taxi. Bipa nyoso na ko kende zela nyoso to koti boye mo pao. To zongi boye mo pao. To kie boye mo pao. No bravo na producteur. Bébé boss hein? En tout cas bravo na yo. En tout cas bravo na yo parce que tu as bien travaillé, c'est bien réussi. Nous on croyait que le mot boycott existe. Nous on croyait qu'on va voir les images. Nous on croyait qu'on va voir les gens marcher. Nous on croyait que non on va voir je ne sais pas beaucoup de choses extra. Non, ce n'est pas ce qu'on a vu. En tout cas, ce qui n'a pas cité. Peut-être ba côté au bango ba tchaki ba fiche na bango, ngana lekele kunate. Place na uti na beach. Tina comme ceux qui na batinor, ceux qui batinor, place na banda ko fanda. C'était seulement mon pao. Le seul affiche que je vis, c'était de Wata. Affiche ongana monaki ezalaki kaka ya Wata héritier. Une seule affiche. Et puis c'était au début. Je crois que le même passe de Kozo Bima Beach au Bimika Moukie. Et ça place Mokowana, je crois, des places au Yako Beta. Seulement là-bas. Ville Mobimbaya Brazzaville. C'était des panneaux à l'auteur imaginable. C'est pour vous montrer que non, les grands mots, ce n'est pas votre camarade. Les grands mots, ce n'est pas votre ami. Les grands mots, vous pouvez parler, vous pouvez tout faire. Mais les grands mots, ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre camarade. Vous pouvez faire concurrence avec tout le monde. Et il y a les gens qui peuvent faire concurrence avec Mopao. Il y a aussi les gens qui ne peuvent pas faire concurrence avec Mopao. Il y a beaucoup de gens au bas. Qui font déjà dans le monde de la musique. Parce que nous avons sala musala naye. Mais musala o esale manambo kanabiso ezala musala ya haine, musala ya ko boma, musala ya ko détruire. Na komi na Brazzaville jeudi, j'attendais que na yoka boycott moko esalemi, jika ko bimate ko ya balance te parce que boycott moko eza. Parce que ceux qui boycottent elinge salema na facilité parce que concert ezalaki na prince, palais de congrès eza na prince. Ba prince na bango principal. En plus na ville. C'était facile, ba boycotter yango. Je me suis posé la question, mon Dieu, ba boycotteur ba ke wapi? Ba boycotteur international, ba boycotteur 3 têtes, 4 têtes des réseaux sociaux, ba batami wapi? Na banda kuna bango ya téléphone, to na banda kuna bango ya ba caméra cachée, to na banda kuna bango ya ba machine.
Mes chers abonnés, mes chères étoiles, les gens qui me suivent du monde entier, arrêtez de suivre Makambo et les cas dans les réseaux sociaux. Un jour, je vous avais dit, quand on a quelqu'un qui conseille à Grand Hôtel, je vous avais dit, wana moto pensa ma tomba polémique. Mais quand je suis arrivé là-bas, n'a que ça la bino émission dans le bas qui boye. Croyez-moi, Kofi est aimé. Parce que concert il y a Grand Hôtel, il fallait que ça la vide. Et pourtant, ça a tout plein à craquer. Ba o baya ki za banane. Ba o baya ki na concert baza banane. Et c'est le comment que tout le monde n'a pas ça. Alors le Brazzavillois, je vous dis merci. Ba ministre, ba député, ba sénateur, ba sénatrice, ba généraux, ba colonel, ba capitaine. Non, c'était concert VIP. Oulouloulou, wala wala, tu ne. Donc, Ezaki na place, c'était que non. Oulouloulou, wala wala, kocha le colonaye place wanate. Parce que Ezaki consort VIP. À l'auteur de Kofi Olomide, pas au Mokoz. De Ezaki concert Moko Boye, incroyable mais vrai. Fabrice de Tchelangana nous entrer à les grands pas au podium. Entrer à les grands pas au podium annoncé par Madame la reine de reine. Quand j'arrive là-bas, il faut se reposer à Mouké parce que Ezala va bien quoi. Ezala va bien. La reine de reine, Mamassi. Hein? La femme a obéi à mité ma batou. Ba msous ba la raté. Ba maman yenga na ba papa yenga ba bimina. Le bien le roté, on va arriver chez papa yenga. On va arriver chez maman yenga. Donc on développer nanu. Hein? Introduction ya concert quoi. Fabrice Solega. Je vous salue, et mesdames, accompagnés de ceux qui vous sont chers, je vous adresse mes vœux d'heureuse fête de la femme. Sans la femme, il n'y a rien de bon. On va demander un jour si cela me plairait d'aller vivre sur la lune. J'ai répondu spontanément oui, mais il faut que les femmes soient là-bas aussi, que je puisse rencontrer. Maman, je vous aime, je vous respecte, je vous adore. Vous aurez toute ma vie et ma considération. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui Mamassi sur scène pour vous. Mamassi. Ah, il t'a la sapate, Mamassi. Est-ce que ça va? On va le faire à la carte. Vous voulez quelle chanson pour débuter?
moi, je voulais que vous fassiez confiance, 2-3 chansons, et puis on se dit à la karaoké. Merci. Pas à côté de la scène. Souvent, les gars n'ont pas à côté de 23h, 0h, 1h. Mais pourquoi les gars n'ont pas à commaquer sur place na 22h? Air de Brazza. Moutounion soit na air à côté là. Même air na banda qui live parce que le air oyo mama si a mataki eza air o ba koma kité. Ba koma ki ba sal même 2 minutes na kati ya mutuka. Le taba bongisa makam so mama si a kota les gars n'ont pas à kota. Donc c'est là que le gars n'a pas comme un concert avant. N'a comme un concert 20h. Ma place est allée sous-souter plein à craquer. Je pris même les images. Je pris même les images pour la routine de l'ango de Konanga. Pour c'est que ma soeur ici là se plaît à craquer. Donc bolongola na bino ki jika bolongola nyonso, je vous dis la vérité. Concert Wanezala qui récite total. Sans critique, sans quoi. Récite total. Habillement ne parlons même pas parce que Yemoko abotamene lamba. Koyemba ne parlons même pas parce que Yemoko abotamene banzembo na munoko na ye avec sa femme. Ba musicien bazala qui à l'auteur. Et là, Télécobanda Likolo Tina sert à danseuse, donc à l'image de Mamassi, moi c'est Zambé. Vous comprenez? De Zala qui pendant que oh yo qui pendant que non, concert est mérité. Alors côté visibilité, on était nombreux. Les jours là, on était nombreux. Hein? On était nombreux là-bas. Est-ce que bon moni ba image na bango? Vidéo kola kisa. Maman qui na mama. Vidéo kola kisa. Le goût de ça. Vidéo kola kisa. J'ai dit, hein, on était nombreux là-bas. Est-ce que vous avez vu des images quelque part? Je vous pose la question, mes étoiles, oh, ici on parle entre nous, entre moi et vous, on parle. Montrez-moi les images. Vidéo kola kisa. Ah, mais c'est les vidéos, je te salue. On était beaucoup là-bas. Les Mawelisa et les Mawelisiens, on était beaucoup là-bas. Est-ce que, bon, mon image, il n'y a que le seul, l'unique, le grand mopao, les gens d'Amboka. Oh, mais c'est moi qui nga tato boko mona, amutu munene en Afrique. Tato boko mona, azali monima, yabomo en Afrique. Tato boko mona, azali légende ezali kopema, ezali légende kufite, azali légende akopema pe akosamusala, bazami balete, bazami satote, il le sel. Un monsieur me disait ça derrière. Moi je te devois, je suis en train de filmer. Même bateau ba critikaka, je m'aimerais que boya bo critiquer dans le concert à Brazza parce que bo télévision du solo ya boycottage pro. Hein? Na kolinga boya obeta, mais bo koko beta te parce que vous avez compris, vous avez les images parce que bureau de nabino ezala kiwana. Mais moyen gogo ça ezate pourquoi vidéo golagi ça. Bana mo pa o bango mo bazala kiwana na vidéo. Oye na gauche, toye na droite. Oye na droite, toye na gauche. Vous comprenez? Oye na gauche, toye na droite. Cela veut dire que non, bana mo pa o bango mo bazala ki sur place. Vidéo relagiza, pièce contre pièce. Dans le vivien, pièce contre pièce. De vidéo relagiza, rien à dire. Donc, concert une visibilité impossible. Félicitations à ma médiateur. Visibilité impossible. Tout était à l'hôtel, rien à critiquer. Je dis bien rien à critiquer. Les grands mots pas au concert Zalaki que non, battre les listes. Il y a banzembo, mais yemoko à côté na risque. Il y a ko senga banzembo pas ba fan. Quel risque?
mais mukolo tchatcho akoti na tchatcho abuki tchatcho akamati tchatcho azongisi yango na poche na yake nango siko bato bakomo belela bis mukolo tchatcho sakiti ingeta le grand Mopao et bravo na biso tout na bino tout pour participer. Quand vous avez une vidéo qui sa concert il y a Brazzaville, ils ont qui 100% récite. Même les ennemis, le page acheté, des chaînes achetées, les gens qui font des polémiques matin, midi, soir, dans concert à Brazzaville, bah qui ont levé l'angote parce que bah il y a des vidéos qui ça. Et ça que les grands Mopao a joué, bah jouer en direct. Et pas les grands Mopao autotune les karaté. Ils ont à peine nzela nangote. Et les karaté et les kandeni. Ils ont en plasté. Bravo à vous tous. Concert Brazzaville, ils ont qui récite. Poto kabwanana Fabrice Mande ochelangana no na ibite eza son ya sika les grands Mopao ache to eza nini bongo to yokota na deuxième chapitre émission na biso toko sili sango to sali lango live spécial pour na émission oyo. Kotsela biso mama yenga. Mame yenga la kisenga koma koyenga yenga. Bandala nditi dimanche imposo mobimba mopiato. Mame yenga pe kisenga tika koyenga yenga. Mame yenga pe kisenga tika koyenga yenga. Bandala nditi dimanche imposo mobimba mopiato. Yeah. Ku mama yenga pekisa yenga kotambola mingi pekisa yenga koloba trop pekisa yenga akosala mobulu mingi pekisa yenga akosala makelele trop pekisa yenga akosala makelele ya wenze pamba pekisa yenga kitoko ya pamba ezanga mobali. Bon, nakoloba lowa ba misusu te. Nakoloba lowa misusu te. Mais yana mutu moko ayebisanga ke baluka na bango makambo na ndulemane te. Mutu moko ayebisanga ke baluka makambo na ndulemane te po ndulamane aosili sarando na yo na kati ya nduli. Na tu entre parenthèse. Bobenga na ngana mwana oyo Didi Stone. Didi Stone linyo oloba te ke soki biso ba panzisango to ba fan il y a les grands Mopao to ya mamasi. Tolobelaka mamasi, tolobelaka les grands Mopao. To banga yo te Didi Stone to bango te. Yo vraiment il faut na yela yo mobimba. Omoni ndenge na banda o yela yo. No yela yo. Bobando tinanga botindelenga batu babenga nga na ba téléphone, botindelenga batu na banda kolobelaka bino. Na ozonga. Parce que mutu mote ana obanga na bino. Le seul leader à salaki ke toye bayo, c'est Kofi Olomide, les gens d'Amboko. À vrai dire ma chérie, sans Kofi Olomide, peu importe ce que tu fais, mutu mote linga ye bayo. Et puis ba bezo ozo sala ngona sima kombo ya tata na yo. Si de toi-même ma chérie, oko sale rote parce que mutu ayebi yote. Nalobi bien, parce que mutoye biote. Ozo sala babez na sima kombo tata na yo. Sala babez na personnalité na yo moko. Sala babez na kiyo moko. Total soke obet. Total soba ochango na ba page polémique. Total ngo soba opanzango. Non ma chérie. Trop c'est trop. Yo oza soi-disant mannequin. Didi Stone na oyelo penza mo bimba émission. Na oyelo penza mo bimba émission. Pona yango, je suis désolé, Bigro Bolimbisanga. Je vais faire mon travail parce que moi là, je n'aime pas qu'on touche Mamassi, je n'aime pas. En tout cas là, c'est mon côté faible. C'est mon côté faible. C'est mon côté faible. Soki moi na ya lingi ke no, biso po aza moi na netindeni. Mutu déjà so aza na 25 ans, aza moi na te. Asa mukoloti. Mutu aza déjà na 25 ans koza la moi na neti na ndenge nini, aza moi na te. Musala oyo salara. Ya qui essayage parce que oza mannequin te.
yo oza maneke ya essayage balingi batongela mbamoko boye po epesa forme babengi yo po essayer batala soki lamba wana opesa forme to te seke soki osala essayage na Chanel okesala essayage soki na Louis Vuitton soki wapi bakobenga mwana musala ya Louis Vuitton c'est par contrat non ah oui hein? C'est par contrat Cindy Leclerc la reine de reines la femme légitime de Legrand pas au Rambo azala mwana musala na binote soko mona ka na ndoto la muka na ndoto wana o bandela kolala pongi. Je te répète encore Cindy Leclerc madame Kofi Olomide atikala kozala mwana musala na binote. Je te répète même dans ces quartiers latin a mwana musala na binote. Nalobi bien, même dans ces, enlève ça dans ta tête. Même dans ces, il y a quartier latin, à moi na musala na binote. Domestique, eza oya yé, ko senga musala, alambela rao di diston, a sugule la rao di diston bilamba, a débarrassara, basano leli, a tandela ko mbeto, wanande mwana musala, oza comprendre, wanande mwana musala. Azalaki ne travailleuse na quartier latin comme chanteuse. Pas chez toi ma chérie. Pas chez toi. Pas chez toi. Ba musicien to ba danser stong ba yo kota na quartier latin ba senga yo permission que non boss na biso kingandi to yo linga to banda ko yemba te ba genda directement pas PDG à quartier latin qui est le grand mopao na minicho to mi pena la PDG le PDG de PDG mama si ba kendara e pa ya mukolo orchestre ba sengi pe boulot mon color que c'est prêt à ndimi bango ba yebi ndenga ba yoganak ezalaka par contre ezalaka musala te ezalaka domestique te po fanda na plaisir na yo kingwe e bambisa yo wat stosh ya semaras e bambiso penza na seneti nga na osala ngo te ya tu n'es pas belle plus que ba nani ba Ida Daïda, osa jolie plus que Daïda. Osa très intelligente plus que Exosengama. Mais jamais. Osa très intelligente ma chérie. Tu n'es pas plus belle que Kéana et Poupate ma chérie. On comprendrait, bana ba musicien au pe ba kenda sang. Mais tu es très impoli, mal élevé, insolente. Pour te mettre en guerre avec ton papa. Oh, yata le au bandelu fi. O komi ndenge moko na Naomi Campbell. Ma chérie, o koma Kofi Olomide. Je répète encore, à ton komi na ba niveau ya Naomi Campbell, oko jamara oko mara Kofi Olomide, jamais de la vie. Alors c'est inutile, je viendrai. Ça sera en live. Je viendrai. Pour toi là, je viendrai. Je vais parler avec toi en live. Parce que moi, je temps otobanda ko lobela yo zongara, to rappelera yo que non, oza vrai stoche. Parce qu'une fille qui se respecte, une fille, on a katina yazana ba personnalité, ou une fille, on a katina ekibomotezo gang, une fille, on a bien éduquée, peu importe le millier, elle a un millier de musiciens, elle a un millier nin. Éducation de bas d'abord au ganga. Pour nous, c'est Kofi, moi je m'en fous. Kofi Moutoua BBC, Kofi Moutoua Saliboye, on s'en fout. Mais la fille a déjà grandi. Bientôt, peut-être, elle sera une maman. À Kotangi Sani Nabananaï. Si dans sa vie, elle se comporte comme ça, ça montre que même la maman là,
Muto biso tozalaki na besoin. Aye la biso na internet. Asale la biso ki bombandeza maman na yoza yote. On a cette impression Yamabe. On n'a pas besoin de ça parce qu'on a besoin de protéger les grammes parce qu'on a besoin de lui. Atikalika yemoko na RDC. Tout ça na bangwe belete. Atikalika yemoko. Les grammes pas atikalika yemoko. O pesa na zoe bisabino. Atikalika yemoko. Alors, Tantine Yenga, je viendrai pour toi. Je n'ai pas dit que non. Chanwaneza yo, mais Tantine Yenga, je vais venir pour toi. Ngana ndimi na ngango loko balobi ke yo po ndimi yango je m'en fous mais ngana ndimi na ngana pesio Tantine Yenga nakoyela yo nazongi pona concert ya Brazzaville pona kosukisa émission na biso en tout cas na koloba boye que merci beaucoup merci alors ko rappeler ba pédiatre moko boye balinga ki basala nzoto na les grammes pao et simbi nango te en tout cas na banda ko luka na tala na tamboli TikTok mobimba na lubimbo pédiatre tobeta ki ne joue moko hein pédiatre tobeta ki ne joue moko image ya pédiatre eza wapi do ata mo papa ata mo kobina ya pédiatre do pédiatre ata mbola ki kana ba grand papa ba grand tonton parce ba komi penda ba tonton bazolo ba keno mikolo komi génération ya sika tala na quartier la te ba bogar baza ba jeune baza na quartier latin yo moko tali bolobi telegram pa yebi honorer ba jeune otali ko banda na directeur yemoko Edi Diora ko banda na yemoko kita ba danseuse canon quartier latin fandi o senti penza ba jeune fille moko boye penza ke no ba yebi mabina ba yebi danse ya mutu yeza ba respecter kama musala mais so bakena ngona mabe wane talibango alonga na lingana mona pédiatre na ba boycotteur ba boycotteuse internationale na nationale ba boycotteuse internationale par là tous employés ka ba mozo ela biso internet par là ngana lingana mona bango face à face nandenge na katisi bala Congo nandenge na zonge bala Congo na moni na ngata boycotter ata mon côté ko banda na beach les seuls musiciens o bayamba qui est na beach lokola nzambe ezaka le grand mopa lokola nzambe ezaka le grand mopa au point bas les seuls musiciens bayamba qui lokola nzambe ezaka le grand mopa au point bas bayamba ki penza lokwa mokonzi ba misusu ne komi ba malanda ngulu ba joua kana les grands maîtres te. Merci beaucoup Fabrice Mandé, merci beaucoup na mes étoiles, je vous aime, je vous adore. Peut-être demain tu ça la émission spéciale Nasina no Sebino beaucoup comprendre de quoi on va parler. On doit d'abord terminer cette histoire. Parce que l'histoire où ils ont si biso dessous ne bandeli. Tant que banda qui guerre oyo. Guerre oyo comme si biso musika. To banda qui ango pe to silisi ango. To banda qui ango na calme pe na mayele na sagesse. Merci na ba mama tout o balinganga. Merci na ba mama tout o ba soutenanga. Même quand on appelle na bango, na ba message na bango. En tout cas, merci abondamment. Bozala na Londres, bozala na États-Unis, bozala na Belgique, bozala na France, bozala na Suisse, bozala partout bisika boza, Allemagne, na pesibino merci. Ba fani ya Koffi Olomide, ya monde entier, merci beaucoup. Pour la confiance bo pesinga. Obi ba journaliste bazana bango ebele. Mais tant on a tangé les camboba journaliste oyo na yozwa grande sœur moboy grande sœur wana zara tellement agité que m'opposé pas na ezalate grande sœur wana zala na besoin car que tout ces souvenirs que aleka na tatami et pas ya mopao grande sœur wana zala tellement agité que azalara soya qui son ya mopao ayeba obeta karate. Eh, yaya, batikala na basekele ya ba love bongo. Batikala na basekele ya ba love bongo te. Oh, zala pe na charisme.
oza pete ke mutu bafandisa yo ozaka bayungolo na soki tatami babwaki sala na charisme yo soko moni pendanga lisolo alegra mopa obungi ke ngande naza boye naza attaché de presse ya mutu kingani obungi mbala moko na baninga bosala débat okomisi débat na yo personnel serre à quartier moko boye zalaka pe mutu ti zalaka pe mutu serre na nga quartier zalaka pe mutu yo ozosala marketing ya mutu mususu respectera pe marketing respectera pe mutu okolobelaka yo soko oyoki likambo lega mopao soit disant mopanzi sango ya yo oza mopanzi sango te bandela parce que bino bobanda osala bapresse biso tootala bino biso toyobanda presse na nsima na bino mais tomoni eloko te parce que bino mpenza nde boza wana bobambanaki parce que bowelelaki batatami na baforme tout toyebi ke eza batentation eyaka na monde ya presse mais dès que tu sais oyo yo oyaki osala omitika okoma tatami ya ta ya bato tu te ah oui ntango nalobaka bamongando yaya oza kofaire partie na bamongando peu importe oza kofaire partie na bamongando comme wana esekisa bato makasi mais c'est la vérité oza kofaire partie na bamongando tu es quel genre de journaliste yo makambo akofi esala kokamba digidigi esala koka motema passe ka oloba etali yo na nini tu peux faire analyse nga na telemelaki awa nani peut-être avec raison yo kanisi ndenge bafandisi makambo peut-être wana nga na motema na nga naza na esengo te naza na esengo te tanke mopao batombolaka eloko moyibi pédiatre afandi lokola mwana roi yo kanisike na motema na nga naza na esengo te tanke bato ebele bapoetaka bango misapi na makambo ya viole na mboka na biso batombolaka bango lokola miyibi mais pédiatre bafandisi yo kanisi motema na nga eza na esengo te yo makambo ya pédiatre olobaki yango te oyebaki te ntango bando osala tatami na les grands mopas à l'époque si c'est vrai ou ce n'est pas si c'est vrai ou c'est faux je ne sais pas mais oleka na tatami oyebaki te qu'il était marié oyebaki te asko ndolingo opesa biso baleson zala na charisme yaya zala na charisme omoni mosala nde toosala par rapport au poids par rapport et esenga mpe mo bacharisme ezala ebele mpo efaire respecter yo osenti efaire respecter yo tikaka mpe makambo mopao eleki mpe boyo obeti yango kaka okokobeta te parce que otikala na basekela love organisaki eza love ya mosika nzoka nde ezalaki ka tata merci beaucoup Fabrice Mande tokomi na suka baser wana toyozongela bango na bamama yeyenga toyolokota bango tokuteni mbala suka mes étoiles mes abonnés bakofifi na bakofillette bakofifile na bakofillette tout le monde entier je vous aime je vous adore bye bye